Nega toda ba confinement boy. Non ai fica em casa. Ona português ba loba. Vananda on. Gobo senza batute. Parce que ngani fona sala ba fanatique na ngana ya pulu na sala bango plaisir. Na longo la bango image ke pulu la kufa ba mona ka ke chiko ni mutakena me pulu laza. Na nati na ngana zana impolite. Naza poli ya kosala tena respectaka batu nyonso. Ngana lika na tevena na finga batu. Donc on va combattre les 2020 ça des temps na ngai. Donc faut tika ngaba tata nga. Nga pena na ba matolo na bon naza pena artiste fona beta matolo parce que ba ya ba l'exception de Angela wana mais na bazara pena na matolo te. Abinga na biga pululu mo ya mabor. Nani ya mabor? Ngabiti ngai na ya mabor na tele mina bingai. Abi yo mekana ndana meke mama abi fukama o lingana sala lelo no sala siko kende liboso lia bambongo ngana lia no te sala mamunga la salite boye major te ka temo pièce moto betaka oyo jete ma aiba biso kombo akiangola wana esika o sala fifi tiringa siko pululu to wana ba grand o zala peka grand quoi to wana ba petit o tika peka petit donc to zata o tangela ngota to zata ta o zala nango ya to kinota bakini. Cette fois-ci, nous avons commandé partout. Pour nous, nous avons dépassé, nous avons dépassé sur le monde de ma barre, ma boîte. Et comme on a dépassé ce qu'on a groupe, on a dépassé notre tournage. On a fait quand on a balabala, type, un groupe amené les types, vous savez, un groupe nabino, tout. Nous avons une chance que tout le monde a cadré, a fait ce combo qui gagne, les arabes. Vous savez, si on a théâtre, les arabes, tout le monde a raté. Mais les gens, papa, vana pe boité. Peut-être bango ke bambanza Congo, banga bazonga bakini, mais mama tête na mboko ezo simba. Faut tout ça la série tout te kabona rock. Origine ya monde art pena ya lingala na linga Angola. Pe ya sonami ya Christophe Manangi, président na biso akoye pa kufa ya Brice, bato pena onga na mona pena ke ya senti pena to kutina mamba art. Ah, tu keka mukito bana obwaka na maladi. Bango na bango. Abwaka na de bona ngola na monitete muninga bokele muninga. Bolo ba bona Afrika tape bango te. Yelo baby si mama teto kena na Congo biso to souffrir. Ngana joana ba 30 gouverneur biso wera 4 ndule po pululu mabanga jouer. Na joana ba vala di Koffi Olomide a 4 ndule na vala na. Et mais t'as la titre Buzoba ya top. Est-ce qu'ils ont bien Buzoba ya top. Viens moi au boni. Oh mi bien. Moi aussi au pouillon. Allez aïe mais. Eh balobi. Ba chaîne ya pata punya. Ba baba TV ba pata punya ya et comme trop tropicana et comme ebele. Mais ko sa bungalo te fo ebela balobi. Pour Olanda pena masolo ngo. Fo ya pena na www Angola Ultima Ora.com balobi wana pena idéologie ya yemo ingénieur Trido bolanda ba masolo vrai net bozu biso ba les phénomènes so ba les rois du rire balobi www Angola dans Ultima Ora.com ya yemo ingénieur bravo Trido donc yenda kangi masolo émission oyo eza pata punyate eza pe vous citer yango pena eza tsakudidi pe kitindindi Angola Ultima Ora yango ne ma amu ye pena ma jete na image ya propre ngai pululu mabanga na confirmer jouate image a joué lelo a tié lelo botali lelo ah je bravo yo ne ma amu Kindo et je bravo umela yeto banane bagetu mabao ya achi tina nenga ville et pesha pena mboka mukile mobimba Angola Ultima Ora Kindo avec je bravo Trido yone ma ambu merci boko chome bokota bo auto motala Kindoki je bravo mati ayo nzama longola mikolo mwa bangungi moko ya Petrangol abanshila yo merci. Bon dia, bon tardi, bonne nuit, très cher internaute, vous tous qui êtes vraiment devant vos petits écrans, hein, bah oh balingara chalumière d'Angola navango et émission na bino messana kolanda, émission Tolobela, émission Vamchala,
na ndenge yangola émission qu'on se le dise on est là vraiment toye penza ko pesa toujours makambo ezali première émission na ndenge confinement bozo amino ba annonce bozo zwande biso ngola utima okatola la raté tonimba raté bon benga bravo non Jésus-Christ na kati yangola te animba na e mais animba raté donc première émission tozana invité spécial na biso o boye ba invité surpris hein donc ba surprise là pour sepela na e parce que lelo tozana poto lobela poto palola pourquoi ba marambe belezo le kakati na ngola awa mingi na kombo na e akombinani azapenani. Donc, pour nani oyo, merci beaucoup à Boss Brother parce que l'émission de chaque jour à partir de 11h et pas rapide na Boss Brother. Bientôt la bomo na biso na Star Time, ndenga ba Congo. Ndenga bangola 10 TV. Yoza vraiment simana biso pour sepela fama kati ya Angola ultima o le number 1 tozana. Merci encore de plus à Yemoko Rive Kono. Le roi des royaumes qui m'accouta. Ça n'a pas pena sepelati. Bigantumbu non sepelate venanga. Ya loulou. Abiyon pola takamakasi. Chouchalmer, minoma en Suisse, Bernard Bissau, choucha sepelate. Et je dis merci à ma maman chérie, Tozo Solola, Karanenge Zalara, n'a invité ce qu'on a besoin. Tozane na kombo ya Pululu Mabanga. Borotou na me choucha Pululu sa koufena. Pululu nino chalimère azogangela biso pululu na biso na ndenge ya bangola pululu mabanga boye ba kombo na vraiment normal à part nene donc tozana ye pululu on est là vraiment ensemble donc génial bravo genre vraiment pululu tardé pululu ouais bon tard sur chalimère bangola ndenge mona ba chinois chinois ndenge ba chinois donc ba chinois confinement sini biso zaka yana bika ndenge mona ba chinois ponga na pepele ouais siko confinement ile kindenge okokaki parce que beye ba ole la babi ba comédie ba vivre kama comédie confinement na matolo wana siko to suka wapi ya yo kindenge bon ngapi nani na ba matolo na bon na zapi na artiste fona beta matolo parce que ba ya ba l'exception de Angela wana mais na bazara pena na matolo te donc j'espère que mon ngate côté mo bo mabanga leka ka beta matolo donc matolo pena jar na ngate biso ba mo ba français ba na été sono ba bien un père voyant n'a jamais regretté donc tout le monde a dans tout le monde a des musique donc il est no pepele calme pena donc senti pena metelo ndenge ya parler ya mo pe mo déplacement na ndenge kaka moi eloko na biso ba singela biso na l'état tina ngo bimino à l'aise quoi ouais masque ouais il qui ngabi qui na pepele. Ok, merci beaucoup. Merci également à Sos Alberto, mon boss c'est Sos Alberto. Babi moto osoka koti batino so bangolo makana makolo. Et pourquoi pas l'homme qui chera mal? Ta chera obito hein? Vous êtes ta chera obito espangoma. Yondika. On tout continuer parce que nabaki yaza oyo. Babi angoleza na maboko na nenga polémique. Donc ceux qui tangi comment mabanga pululu mutayini yo pourquoi il faut to yeba baso yina et pourquoi donc on met un peu solo là qui est mabanga pululu ba tu faut ba yeba mabanga pululu auta ou apikamba moko bima kaka loko ali eboka na ndenge ka ya yo bon mabanga pululu c'est un artiste comédien père de 2 enfants père de 2 enfants Lavodi et Christian mabanga pululu donc suis mabanga pululu na nenga pana pena ba binga Christian komba papa maman ya botelanga mais siku na Christian ya na komba mabanga to na ye na kombo ya na rola pululu ba bakti su pululu de komba mabanga pululu donc ça kombo ntapesa na komba na tenga moko pululu ndo siku na zwaka ya pululu mais mabanga utari ya konseri ya ba ya Christian mabanga memanga na ba to Christian mabanga komba mabanga attention que yepi mamba pululu alikobi me pa mo pululu donc tapesa nga kombo te quoi origine ya kombo na yo moko kaka oui ngamo na pesa kombo na nga parce que ba tete on peut tendo sala nga kala et puis que to koma kotana tendo sala peka na ndenge ba balabala quoi osanti ba no peka na ndenge ba balabala type ba groupe amene type bo sale ba groupe na bino tout donc nous avons une chance que mutu mo ke akadre yo pesa kombo ki ngani ndenge zala pena ke ba cadre ba pesa kombo ki ngani na kombo c'est que bito landa bien carrière ya comédie na yo moko. Donc, on a une carrière comédie dans Miss Makasi Pena.
nga pena carrière komila miso makasi mutu moko yo natangi yango pété donc mutu moko pété ke o saveli pena ke ovandi ana ala so ke akendaka boye na akendaka boye donc potana na to ba grand to bazo uta bazo ya ba faire comprendre biso ke tena ninga répéter faut sala yango boye na ninga répéter pour kenda yango boye faut sala yango boye de peut-être tozo ba maele wana mais na ninga na biso mo pena to yebika ke ari kenda boye ari boye boye do na ninga to tangila yango te ya pe ke leader mo pété ka vandi si wana bana ko sala yango boye sala ka boye non mais ozomona te ke oyo eza art ya moto atangeli na moto atangeli yango te moi différence ezalaka atoza na don yango po côté wana peut-être bonégligeaka Bernard Bissali banégligeaka mingi parce que eloko oyo oza na don yango luka susu otangela mpo bakisa so nde bozalaka un peu limité teme oyebi dozosali kombo tu te limites là bon basuye nanga ezalaka bongo te basuye nanga pena ezake un jour nakende pena na ndenge liboso un jour nakende pena liboso moni bon atali pe na monde ya comédie na moto atangila na moto atangila ngote so tali bato bazwa vie nango bato batangila ngote yango ingénieur bravo au moins te ke ba mara mususu osanga ba déontologie na ndenga mabete non c'est pas comme ça oui to baksa ngo na ba tongo ya o comprendre ba moko to vana ba grand aux alapeka grand quoi tongo vana ba petit o tika peka petit donc tous attend otangila ngota tous attend rozala nango ya to kinota bakini moi 1 mois 2 mois 3 mois na nenga bongo mais na nenge ke o kotangila ngo yango de vie non ebele batanga na Congo mais au moins bona nenga kikolo on film nini o joie déjà bon ba film na joie ba film ezebele na zona na maboko pamba ba masa nanga batembele ba équation ba masa nanga tozalanga na bango groupe moko maboko pamba d'abord moto betaka pièce moto betaka oyo jeté ma ayiba biso kombo aki angola wana esika osala fifi tiring na siko pululu aki angola ouais zaka ke aki angola ne zaka ya yemo aki angola zala kombo ya pièce na biso ya théâtre to salaka zala kombo ya pièce yesko azwa ki ango akomisa ngo kombo ya groupe na ye ba pièce belé na jouer ba pièce belé na jouer ya ba kala siko po biso bibiso to ba tumo ya ba théâtre lelo te un sou ba to ba baptiser pena ya lelo te ça pena ke théâtre ngo sala ngo mukie pona bana bero la polulu te omoni to ba ngo pena mukie ba pièce na jouer ba pièce belé na jouer déjà wana jouer na ndenge ya Angola ou bien na ndenge ba te na ndenge Angola mais na ndenge ya lingala phone quoi na ndenge lingala phone ouais na ndenge pena ya lingala phone quoi donc c'est ça. Merci beaucoup, Mapanga Pouloulou. Et je dis encore merci à Fabrice Nteka, le boss américain. Hein, les boss américains. Donc, bon confinement ici, qu'on se confine toujours kitoko. Et pourquoi pas, à Machoudna Mandangi, Babi Moto Azera, Tebasengae. Yemoko Ifabenga, à Pessur, à Ningakote, au Zela, au Sengae, Scott Mdokende, par rapport à Nangangola. Mabanga Bino Melia. Un Pouloulou. Christian, Christian, il faut que mabanga pulu na ndenga ngola ovanda to lobite na raisonner na mekape ko sala moko pe na ndenga Rwanda ele kata na batepe na bashane na ngola pe na ndenga portugais te et simba te comédie na kipulu na portugais na ndenge kutu ya wana kucha pona longola eskise bato ba talanga na ndenge pena ya ba teke ne pena ke to sala pièce moko ke na ndenge ya Angola ele kana ba TV ezanango pas cité ça peut faciliter parce que o le kana kuna nini wana Angola comme le Congo donc le kana bato moda wa oza de liboso ba ofina yo donc faut le capable bato wana poza kata mukanda ya artiste ya pamba donc faut batinda pa bato mo be bato na ba confirmer yo absolument mukanda bato ba confirmer notification oye nango pa na bango na unaki ba moni pena ka su 3 antenne ba groupe songolo ba confirmer pena simoye nango so ko poza kata mukanda pamba so ko le kana TV donc ezalaka ya nango yeba musala te ya peut-être beti ba kuna zelo kutena bango ba mona film mbo sangani pa bimi kuna mama bimi ya musa basket na ya portugais e komo le ka kuna mais pour le kamba moko ya la facilité nango la ça facilité ça dès que biso ke au futi mbongo no leki non ça la facilité bimi ça rapona mbongo ouais so ça rapona mbongo kala déjà na zala na be lettre market business ya gima sengo bio bina la bina ka soki kando lobi ke vient na biso matula manangi ni ye pas ala soki bina ko sengita pesio donc ça la balarme to leka déjà kala
ya kala donc ezala pena ke donc il faut les capables tout moko boye ba confirmer comme ça au moins 30 mois nzela ya moi molai quoi. OK. Groupe nini ozo sala lelo groupe nini ozo travailler na bango bien zakaya yo moko to pozo travailler par bon na tozali na groupe moko na président Matembele groupe yaye c'est lui qui est fondateur Matembele na ndenga ba poto na ndenga Belgique. Ouais, Matembele je salé à passer na ndenga Belgique Matembe papa Nortasia et na boso comme mwana mususu ya liboso Matembe dans travailler groupe moko na vana pena 5 ans moko bona sala suma mamba arte na vana pena 5 ans na sala suma mamba arte na vanda na ngala bon no sa mi be spectacle na moni ba art onenzo kendele boye don no sa be spectacle na vanda tina vana lokwa pena côté ki mamba spectacle moi pena za die na bango ezate ya to vandi mama na bia te mamba spectacle na ngai do na sala groupe mona Matembe mais siko na za su groupe mona été parce que ça groupe na bientôt groupe na après confinement après quarantaine groupe ezoya Bongo kala na nyoso pe na to kepe to zonga nano na kanela ki ete meto solo la kala no c'est na groupe te vraiment ba succès nyoso zo na ngoza groupe ya Matembe groupe na to ke nongola nga polémique te parce que aza mon frère na bi ke moment lelo donc talaka na bana groupe lelo ba ngombenga nga babindombe nati babindombe bana na groupe asale barbe donc na ebite bana ne basale mission ba ngombenga nga babindombe la ngo mouvement bisto bengani babindombe bon non comprendre que ce sont des phases on Rolanda phase tout la olani mutaliboma okomi liboma donc Rolanda bango te wa petit nanga kaka na tonga sala émission na poko sala émission bokutene na tonga betio matolo donc comprendre que ce qui mitue ça na betse wa tinda bango donc na muta tinda bango na sanga jalui muta tinda bango donc dozala groupe mona Matembele na minute na su groupe mona été groupe la main de l'éternel qui est mukisi o nga pululu mabanga na fula ko nga na pesa mpifo nga na pesa magamu na ya na ba boss na ba partenaire na ba poyu na to na mambebele na groupe na cette fois-ci désolé na ça sur na groupe on a té quoi ouais non c'est la mamboya comme ça tout ça la mamba groupe tout par rapport au ndingo zaki mwana ozo jouer a okutaki ba grand pesa ba grand mususu pe ba utaki libanda ba ye awa to benga ndeti batamangala na monde ya théâtre banani oyo comme na ko ba origine ya théâtre oyo yo yebi na ninga ba bon origine ya monde art pena ya lingala na linga Angola pe ya sonami ya Christophe Mandangi président biso ayepa kufa ya Brice bato pena onga na mona pena ke senti pena to kutina mamba art to moni pena ke babandi pena mamba art senti ke yo ovanda wa sere ba cassette do fo o te ka on kutu te do fo ba louer se on keke pa ba louer ba cassette o te ba groupe siko groupe za groupe Sambara mona mabor pe ka ponga na za mona mabor no otika la mona mabor so na kufi bolela nga na male bo kundanga na batox donc na za pena ya mabor pena donc groupe na mona pena ke groupe Sambara na ba nani te ba misu ba yaka ko ya donc groupe na ba groupe Sambara ba Christophe Mandangi ouais après ba groupe misu zala na ngo déjà to ko potana biso na bango po ba pena ba génération di bosonga na kutaki ya biso siko to yé ba to ba kei ya to so ba kei ya biso to yé to vandi siko wana donc bango pena ni na yebi pena ke bango pe ba bandait mamba théâtre na mabo ti ba sali pe film te kami pe groupe Sambara donc ti ba groupe mo ba jeté ki ba kimbangu ti pa be kwasho ba bima ba prese kwasho ba Matembele pe ba bima to ba Matembele siko ba ye pe Matembele baza ba ene o peut-être ba banda pe na théâtre yo mara bandi na théâtre te to ba siko ba ye na ba groupe ando groupe ngai panze mo so ba sali groupe na bango biso siko to yaka ko yana pe to ko sansa siko idéologie donc OK bon na ndenga polémique te ba o ba yaki na ba o bozana ndenge bosangani eza na groupe nini to pe comédien nini wazo samsane kitoko ande ya buba to basangana te ano ngola basangana te to sangana ndeni na bindenge lelo ko biyo nyoso ko na ndenga Luanda kasi po ngo sa groupe note mais bando sa pe pa Matembele oza bina baninga mso ba comédien okutala ba yo na lobby na ndenga polémique te osa ngo polémique te eza polémique to so ouais groupe nini to comédien nini o Monique osamsane kitoko na ndenga bangola bon nga pena comédien o nga pena na Monique asala ka musala na ye kitoko o senti alingila ngo ba jeté donc zo ngo pena série donc ye donc ya ba suki na jour soit sali mabelo ka mundele fa PC6 passion donc c'est massa nga Jarvis Ndomba si vide la Luanda Jarvis Ndomba so senti pena ke
c'est que ba so ba tanga ba comédien pena to banana ba comédien Angola to tanga te ba wa uta parce que biso bani théâtre Angola Jarvis magi pe abani na Congo mais abimela a en Angola to bato pena ba bima na Angola avant biso to après biso c'est Jarvis et Ndombas so te pena zo musala na série donc zo musala na série so na ba groupe na ko ba groupe on na uti zo musala série parce que bon ye bon e wala sku mambo ya te ngana bina ndenge ya artiste et comédien ça dit que muto sala musala na bien artiste et comédien na ndenge ya groupe te wa sala na ndenge na yi mo ko sala musala na yi na ndenge série so na ba groupe so na ba groupe open ke vani sa pena makambo groupe open groupe okanga paranga na ute la main de l'éternel ya groupe wana pena senti pena masana ngana aboya ko kende poto avant pour na mama théâtre ay sa famille ke ngana o ke poto na mbonga théâtre botindela nga mbongo na oleme na okele mbonga théâtre pour a réaliser ba sonyo na ye quoi ba rêve na a réaliser ngo ti akepe miki na mbonga théâtre do groupe o mona mona pena ke série ya mwana ya papa matembele donc ototombe je salue à passer on appelle ça que sombote na pesi sombote do groupe na ngadeli ba groupe tout etikali beta baturu na groupe na ba groupe na bongo mona donc ce que bandeko na biso bazokuta Congo akei ingénieur bravo dandeni bandeko na biso bakuta Congo basepe ba groupe pa c'est que wana za ba groupe ta wana za ba na obengo likelemba to nini wana za wana no obengo c'est du mensonge donc au senti pena ke batu ba ye ko lukalar na bango mais na ndingi siko ya sima ba groupe na comprendre tina nini ba fingara yo bon na pena siko na comprendre tina nini ba lobelaka kombo na yo nyonso parce que ba biyo niko boya oyebi eloko te oyebi musala te moni ko boya bango penza po balobaki yango siko moni ngai siko batebele bakofonda ngai bakanisa ngai na longola no lineti parce bon ozana lineti longola na longola bamola pena ka mutazo loba mambo moni ngai siko moko mo bakofunda ngai na lokola nazalaka na groupe amatembele bango bakofonda ngai lokola mona matembele lorsque nazambi akana mamba théâtre o senti pena ke soki bageloki nzonzi bayibi ba 2003 na baroki na so na mati na ba ya sena no sa comédie muta oloba te mais lokola nazalaka na groupe T o ezaki babenga nga président donc c'est ça le problème donc c'est oui mais c'est ça le problème donc lokola bana na partager mbongo te bon ezaki égoïste mais parce que moni bango nde bazana bango baya bakuta biso mamba art donc faut pas respecter pe biso donc faut pas respecter biso po biso to lot biso to sala basala ni to tsabilanga to sala ba ngoni donc to sala bilanga po bango baya babuka balia osati so mamba théâtre ezala to lona raté milelo papa vana pe boité peut-être bango ke bambanza Congo banga bazonga bakini mais mamba théâtre mboko ezo simba faut to sala CD to teka bona rock c'est moi ndateka CD na rocky bageloki nzondi bazaba machuda manangi bavena nga kala ba rock babeli matondo bavena biso ba l'invisor basela banani landi maswamina Francis Bokungu ya zana na nga shkwanza ba Frankie Sudi na bwa kaya akufa déjà donc na pese ka mbote na ninga ba wei ka amuna kana ninga ba wei quoi donc ba muna pena ke passe na biso ya mamba aro senti na força eko simba siko tango ba numa o siko Congo ba yesko ba boya bino bo sala po mamba théâtre zala mais no minti ke no muna lokwa ke donc yebo bino boni magani nini bolinga ka bano ba bimate bozui bango opesi bango pifo alende bakumisa bino bayela bino mibali so bozaba na basi bayela bino bandumba so bozaba na mibali nde peut-être bomona ba danger ba biso ba o suto okende bo senti ke ba yebi nga ba peso 50000 kwa nga ba peso 50000 kwa o mona nga de kwa nga ba ko pesa nga 50000 kwanza te do senti ke kento ya Congo ba yenda ngoti awa do awa tikeka mukito to bana obwaka na maladi bango na bango abona de bona ngolana na moni tete muninga bokele muninga boloba bona Afrika tape bango te moni to ba yepena ko bebi salamo ba sola théâtre liboso ba théâtre Angola ezala ka biete biso totondo sala ezala biete mais bango siko ba ye o tala pièce moko te o ezake na ke e frappa Angola be kanga Angola ezate comprendre pièce moko ezate mère na biso to la misa ma pièce mo ya moi bien il y a maman prophétesse au senti pena que tangi bimi ils allaient parmi ils allaient mais t'as là notre titre buzoba ya top est-ce qu'ils allaient bien buzoba ya top maman maté ya nani ya nani Gabriel avaki c'est maman maté maman maté ya wana kutu e baby sa suma maté théâtre surtout Gabriel a baby sa mama théâtre na Angola senti pena que okete ka CDB ba théâtre Angola ils allaient bien te
sati bosa tête moins de 18 ans bosa no le mo evan na non Angola mais bosa souke moins de 18 ans moins de exact on senti que baby si donc moi te ka baby ça zonga na Congo mais biso siko to souffrir mon ka baby ana Congo Gabriel baby si mama tête qui na Congo biso to souffrir o ba mama to basala ba buzo ba top ah don na biso que et baby ça mama tête comme mais siko biso le gars ba kuta biso da ba groupe mo songolo ba mona kaka mwana ne mpoli no ne miaka na mama tête non senti bena mutata mola na car pour na théâtre o senti bena ke mutafuti na parade danger pour na théâtre senti bana benga ma comédie patron na benga ma porte-monnaie magique o mona atike batiko okanganga o muyibi batiko okanganga na tamola na escroc batiko okanga taka ba conteneur biso tozala wana yo ya pa président munyanga o senti bena ke otika ko yokelanga mabete o senti bena ke bano bena ke ba mikola mamba ba lobela bolamu ah mono bena vina théâtre mono vina théâtre ton chiko pulu la kufaka au senti bien que commandant numéro 1 à IFA a bien président Munyanga comme à quel nom pour le moreo moreo non c'est de nada a bien pour le oh ba be kufi na habiter pour la commande kufi oh oui que comme na kisha bien que tout ni biso so kufi na habiter na kufite senti bien premier commandant ya IFA ya Kazenga Mubimba senti a bien pino senti bien baye barabiso pe bato ngo de tokosala buzo bati baye barabiso siko tango yo lobi ke baye barabino na ndenge ke na tikono no zo souffle na bito kende tozonga vraiment mabanga pululu baninga na tanyo so yo lobi parce que boyi bato donc banda to bande miso za wana pona ko boya bato boyi penzo boyi lobi ba baby sangola ba baby semno ba kop parce que to yo ka penze za yo polo baté po choucha ça la émission polémique to yo ka kapena ndenge ba bi bato bazo ta Congo bazo ya même na biso pe na ngam na biso pe ba ba salo mabeza ka bande ko na biso ka bazo sala ba makambo mais na kotala o pululu oza mutu fa ko bimisa ba koko na sens ni ko bimisa ba koko on za na groupe no bana na yo il faut za na CV zo mona teketi siko zo za na CVT biso pe to za batamino koso na tunio o salani o mokile loba ndeti nyani otika nani ndenge lelo yo avant kuna koma na question ya dipasa na wa tiki biso ululu ya Congo au mona te yoko ozana na ba avantage par rapport ya na robe ngo soni parce que j'étais là sur place na ndenge ndeko no shuko pululu oyo ndima olanda ozala idole ya ye mutango yo landa ki idole na musika wi mais na ndenge ya vie na ndenge ya makambo susu sala ki soni na ndenge ba Congo ya ba soni pourquoi pas yoko ko sala pe loko moko boye te lobe pe sape makambo bon groupe déjà na sala de groupe 2008 na sala de groupe 2008 na combat na église mo Christ oreille na sala ba masa na be ko so ba yebi pena ke tongo ndenge na lalisa bango pena na maboro santi pena ke to ti groupe mo ba balali on a tiki ba na maboro na sala groupe na ndenge ya maboro na longolo so na maboro na kina na o jena baba comme na église mo Christ oreille non corps de Christ église mon corps de Christ na sala groupe tina mone simbarate kina bena na ndenge ka ke futanga no chik via zo linga mo chik ebele théâtre zo la nango siko théâtre comme ça peut mo liboma mo boye donc théâtre sono aussi bala arrêté aux unes comme liboma utabana ba tu bana ba sala boye comme ça na sala de groupe donc so ko misa ba koko bon no misa na ba koko ça retardé no misa na ba koko pona na bano de ba sala na groupe na ba sala pe ba groupe bana 2 minutes 12 ans déjà donc c'est les lotés mais ce que so bike ngana sala nini na mamba art sous la lumière ngana joana ba 30 gouverne biso wera 4 ndule po pululu mabanga jouer na joana ba vala di kofelo midi a 4 ndule na vala na mali aboyaka ko 4 ndule mais vala ya mona benake ndoki a 4 ndule po ngana jouer ngaba wata na ba 30 ko ba 4 ndule po na jouer parce que ba mali ana ko koloba te oka pe ba chiffre ça mais belé ba chiffre ça li so beti même na YouTube concert héritier 2017 héritier kabelanga 400 €. Après ça, on sera G3 pénis à la Electromax Business, Givita, la PC Mbote, senti que Bayara Pena contre na biso machuda pour il faut la vérité. Les ala G3 la contre na biso machuda manani. Au senti que na boa ki machuda na boa ki machuda, bon na boa ki G3 na boa ki G3 na suka na vanda suka pa machuda. Senti bien que ba chiffre ça senti bien na sali combo senti bien que o bato ayebanga. Ponga mtafula nga zalate. Ngamo na mifula la ninga na ba matanga na ba bar na ba boîte na ba show partout na zala j'espère to kutana na yo na matanga na zanga te pona artiste on a bimana Angola donc na sala mo tro mama art po moni buntuka Paulo Tidilu
napesi ye mbote condoléance ya papa ndenge totika biso palo tidi apesi confiance atiki lo podium monene wana po yozwaka ya kotika po kaka o nde bakomeka o palo tidi soki azalaka nani nanga soki akendanga soki ndenge ni yobi bapromi ndenge ekendaka donc yaza pena moto akomprendre pena ke nayebi art yango tiki na mabiloko donc elongo nasala na motu anamona nono yango wana po bato bayebanga bamonanga yango wana mama groupe eza facile mpo ngo mona azalaka comédie patron so nasali groupe noyeso pena shusha na komoleka na rtg shusha na komoleka boye na komoleka boye donc nakosala nango eza trop tard te ouais eza trop tard te non naza chauffeur taxman chauffeur allemand chauffeur donc chauffeur kaka quoi donc naza chauffeur mais naza sikone na bato na nsima nanga nde ya makambo ya kosakana te mpo na bandi théâtre mpe lelo te nayebi ke oyo akabaka te oyo deya ndenge akaba su te mikolo oyo oyo pene ndenge abimi bifo nozala nene na mito toza na Gauthier Touba la Pulga le meneur de jeu wana penaki ata bayida fumu bayebelika soki akutani na ye donc il faut tobetaka dio mpo kende bie mpo soki kenda wana ndenge aloyenge ya towaso na ndenge ya bajeune na ndenge ya biso bajeune na ndenge ya bavie na biso toza na badadi fula kaza fui bametre 100 biloko ta chara na lumière du monde metre 100 biloko ta ye atikaka nga te ye pena donc soki okozwa ya mopepe te soki okozwa na ndenge ya mpifo donc bango nde bazala na nsima na ngai na ndenge bapale kofuta bapale noye émission boye nokende boye donc c'est ça na ndenge ke bato basute na ngai yango wana mais ngai mo mpe na bibulo na ngai ndenge ki chauffeur quoi ouais phénomène nzonzingi na ndenge ya bango nzonzingi osala banzonzingi na banani nalinga yango kute nalinga yango te babengisa non te mpo bamona joano bien non bato babengisanga leya nayebaka na nzoni bato babengisanga papa ezoka nabengisanga akenda te sila dora bengisanga akenda te mama moyinda bengisanga nakenda te nani so abengisanga bato ebele babengisanga leya nakenda te oyo pata babenganga nalaka fiere me nalaka fiere te nalande charisme mpo nayebi oyo ngai nazala siko bato bakompranaka ngai te susa lumière fo bakompranaka ngai omonaka na bamatanga na bango balobelaka liboso oyelaka jarvis siko balongoli jarvis nalobi siko mpo oya na banzonzingi na bango esengaka esenga eloko te na miniti oyo nazala na 5 ans nanga mona nosala nanga baespectacle na boya na banzonzingi na bango mpo bakoma koboya biso osanti oza na bango menaki osanti ke nayebi biso nde batinaka bacomédien wana ya mwamba sikoyo osanti boy sikoyo zangisa sikoyo mwamba osanti onga na mona yango ta tosala filme na talibati anga 5 biso na mona yango osanti aime mere nanga aime wana sazotinda comédien loka naotanga bakombo pamba naotanga bakombo osanti mpe nazotinda eloko nde bayelaka nzonzingi nde yango osati fo batinda yo osati mobali moko to asiliki batino mpe nalandelanga mobali wana yo fo kitisa ye motema mpo azonga awa parceke yosala yango te osati wana ezaki artiste su te artiste fo ya babengisi yo soki monga transport eza bapesi so eza te yo mpe na tourne opesa te ezalaka bongo mona nzonzingi soko nzonzingi yango eza bien ekosanga na bayaya bongo batata basi ya nga na oboya bango te no baka réalité batata basi bana fo barespectaka mpe biso to bato bakuti to bato oyo baya na bango osati ke bata génération na biso na wana otanga siko génération na biso bamarius oyo nani basacré tito oyo aza na kongo oyo nani oyo aza na kongo nani masa na nga oyo azojouye pa étoile nabosani kombo na ye afande oyo ba rk batajare na biso kwa bagénération na biso wana osati baprésident matembele banani bagénération na biso osati ta bafandana na bango oyoka mawa kozwaka bango ya miso ya mamatanga te zwaka bango sikoyo ya banzondingi zwaka soko bango ya boye oyokela bango mawa omona venake oyo baya baartiste te yo mona ti tosala filme wana ya tali batie esila nde tovanda na bango natikala kolia na bango te mpona toyi nokosanti mpenake bazalaka nde boye ekendaka nde boye donc sesala wana boya nanga mama nzondingi wana nzondingi esalaka donc fozalaka ti fozala nzondingi ve na biso masumu na biso ti lelo na namona nzondingi asala te ve na biso oyo aleka na digital elombe kutu te elombe dana mona na nzondingi ve na biso nani muyombe gauche asalela nzonzingi asala nzonzingi wapi masana na kombo te na monde mais faut salaka nzonzingi donc nga mabanga fona sanganaka na bango so pièce eza babengi nga na minute nde na 2020 na ojouer nanga na bango ça sans problème mais sikoyo eza teke nzonzingi mpona koma loka baartiste mosusu bakoma kosanti mpena ke moto mosusu adaya na 45 ans aoye bavi na ye ndenge ekende te mais azolandaka nzonzingi transport ya 2500 kwanza ozala na musika olongoli 350 okomi osati succès mosusu eza nango succès mwasi balandi yo na succès mais osombele so muti
moi ça l'année on a succès au sommet les somme parce qu'on a dit on kena ba so 2500 parce que vie na biso pose en mbongo faut beta matolo na biso pose en mbongo so biso beta matolo to za mbongo mais ce qu'on a na nyai biso eza na comédien moko azagi to vandi na bato alitanga pusani pembeni bato babaye abi waye ka osenga tenga kotanga tenga na journaliste e baise bato boko mo yo sango ba onso ba ebika ke o ayo osenga otika boete il faut rasenga basi ba yeba o matolo ifa senga kaka bon wana ezara ndenge na yima eza ndenge na biso na lobaka eza ndenge na biso sko partout na baba bon senga na musala na yo sa spectacle kitio senga ndesinga sko na zalaka so ya kosenga komi omoni boss moko amoni yo e mususu aza ko se divertir mais pour amoni yo abaye sama sala ngana sala bongo collègue na sala bongo atike biloko wana ayo exception soni oyo ngana bima comédie patron pour anine pour na mambo yo susha limia ko tsaka tembe to pululu mabanga comédie patron on vient comédie patron donc ça minga comédie patron pa na kinaka ya baboite ba bare ba matanga na sala pena ke uma ba vina so be lettre mas o tunanga ba petwana pepele. Donc ça veut dire que si on a vendu na bango so sengi ko senga ça veut dire il faut na posa ndi ya ko kabila yo no ke 15 na na ngombe yane bazalaka mi ya côté na bino 15 na na ngombe na si côté 17h si côté 17h à côté de Maria 21 abandi wana na Barcelone donc dora kutu te Maria ka dora ka 21 on senti ba bandi wana ko mona beka mateto ngbe ba beka ba kota ba palanka ba sapu ba dikina ba kota wana biso ba kuka na biso na ba prêtre na biso ba l'invisor ba jise boya faran to zala bango pepele o sati so akute na yo sati pour petit na kale o mona na te pepele petit o kabate akabanon akabile pe 5000 tano déplacer na tinele message 25000 na fa na futa onyongo moko boye ya palais mais na na l'arte na kabele yo a stratégie a comprendre bena ki ti mais ce que ba bongo so ba masa na biso wana batika pena batika ba matolo wana ça bien te mais ba ndeko na mi ba journaliste batika parce que ba beta ba journaliste tout maman na biso ta art on est sans biso na ba journaliste na ba musicien donc ba journaliste pe na yebi na biso tout otika ba matolo wana ya salité na po ça va bien te moto soit bon ça senga avandi et ça la bien yo po sombela pe mutambo ngaza pe na po ça ba kabele oui moi te question na sengi lelo lobi aso nakutana aso na idée osengote o bayenga na sa kuna idée wana te mo bayenga petu na kabile ke lobi ay se vient de avant d'ici wana faut mettre ta caro déplacer mon avant d'ici wana mais petu yo hein. Merci beaucoup Babanga Pouloulou associé à mon patron Babi Jibo Muzombo. OK, Jibo Muzombo, je te salue hein Babi moi la Chine mon ninga notaire et pas yo malade banaye binaza wana pour na la sake azarana souci na bino pour vous ala bien biso bato Luanda. Merci à toi Jibo Muzombo et également à ma maman Francisca Bossana, pourquoi pas à mon oncle Blaise et Papi Sikaloboko, tous a toujours ensemble Babi Bambo Tekara. Bozoka Pouloulou nenga so pese la rive kono. Mabanga Pouloulou habite toujours lobela ou Babi Pouloulou toujours d'Angola. Pouloulou d'Angola ko perdre papa na yo. Oza idole na ye. Choc wana et ça koni tisiko. C'est trop choquant choc wana et si la lelote. Donc pas sur on a bien fait que non Congo na moni bano atiki na sala par na ngai na moni moi si na biso o atika na moni ye na sali par na ngai na okeni petit na tomba image fo ezala na kekuna po aza ngai shiko pulu la fulanga pena donc na fuka mali boso na 2013 na fuka mali vraiment chance encore akuta major te ka témoin na ba vitre ezala na ba vitre pulu la te ka céder na trop de tous les babol ngana ya wana parce que 2011 para fulanga afula yengaite afuli ngati osaba spectacle na biso ndenge na ndenge to bayaka liboso 2013 tanga oteka CD na ye ba pulu mo bayaka na ba osala ba comédie na bango ngasi kutanga ye abinga na bika pulu mo ya mabor nani ya mabor ngabiti ngai na ya mabor na tele mina bingai abi yo mekana ntana meke mama bifukama olinga na sala lelo osala siko kende liboso lia ba mbongo ngana lia na te sala mamunga na salite boye major te ka témoin vena biso te ka bakis na komba wana chief ezali babilo kwana ifo zalaka sala maka bongo o ngana no linga siko na chombo ngalo baba benediction wana ifo zalaka na ngo na ngana sala ezake yande yango ne balinga ba filmer ya boya ki spectacle siko on ezala ko surprise mo biso te ko mela ye pa te ka céder na ye siko biloko wana bon c'est on a payé baba 2013 on a payé ma vitesse comme lelo ezala pe na no si bongo te.
on dit donc c'est ça nous voilà pena que donc na ko baneni passe wana fona ke ko kini donc choc ezala ya makasi fona ke kini na moni tombo na moni balifanto to sekina bango to sagana bango tour ni peut-être choc yana ko diminuer mais na minute ils ont makasi ça pena makasi est-ce que ça le loko moko na ndenge ke obosanisa bato pululu bato bayeba ke pululu atakufa mais pululu azali okoka donc obosanisa bato te parce que ngani fona sala ba fanatique na ngana ya pululu na sala bango plaisir na longola bango image ke pululu akufa ba mona ngaka shiko ni mutakena me pululu aza na kolinga kuti sona bosanisi bango pululu me ngape na laliti nga pona za na ba succès mama pona la na pululu donc bosanisa ba téléspectateur te ba fan na ye donc shiko ake me pululu donc non sala ka be fort ba film oyo ne film to sala na izo be la mingi merci shiko pululu na onyo so sala la biso donc non sala bilo ba image moko bo ba film moko bo ne film na merci shiko pululu après no yana film moko bo comme titre nango le retour de shiko pululu donc ba fanatique foi ba keke pululu nga kufa atikela biso mwana ye a redefendre ngo tinga pe no kota na sema bele donc non ninga kute ke kombo na elimo ka bina persi non linga je senga pour ça la film confinement na onze la no film oya atali bato sala to kini to kini to bimina kini to kini to sali ne singile to bimisa no awa simo to kena ngo kini singi to sali to moli balifanto bonini tanto uzonga siko Luanda awa na bimisi siko yo CD wana zake les retours de Chico Pululu donc confinement comme te bomi so confinement te mina max de bimaki me pe na sali groupe na sali ma me bele me lelo na sku boité musala oyo sali ya comédie to pe to ba théâtre ana ndenge ya Angola ba avantage ni pesa ki to pe ba désavantage ni oyo zwi pe ana kata musana ngana ngai na Angola ba benga nga comédie patron mais nga moto na vana na mona penaka na comédie pauvre na mona penaka na comédie pauvre muni na ta on na sali na on na sali na théâtre so na yo ka peut-être grand frère na nga ke teka na zwa mesa o bana ko teka zwa mesa sala bo melena na ba conteneur na kikolo ponga to nota tonga no sa théâtre na yeba bata mbongo ya bata mbongo na pe bato ka zala na mesa ne mo amukie o seke kuta o alinga na bo aki aventure o senti ke olingi ka théâtre o senti bien que lelo ya mususu ba ya musu ata manela entra pateka na kikolo ya musu peut-être classe kutu te po classe pena na moni ba jeune belé penate mingi ka koteka mingi ko to senti bien que ya yo ba masa na pepe ya kunzi elantra ba masa na Siki Fernando ba le petro mais yo lingi ka théâtre musu bendo penake ya kana cop non sala boy sona kanga mina mingi ko kabeza asuste donc faut na zalaka artiste donc des avantages na mona area mona soko avantage na nga ya makasi parce que na zo famille moko artistique ya osakana te na mboka ona sima ya art o senti so na jupe na problème o senti pena que famille na nga aime so soutenir ngate so famille na nga ba otuna o yo sana na combien o go bela boyo o sana na combien mais o senti que mutu mo so bengi a otuna to so sana combien na sima art a otuna te a soutenir yo mama ko o senti ko sana problème moko boye pena ko moni pena que wana suki mais mutu mo bo bengi te ayoki kaka za la fanatique na no bo boaka ete azaka fanatique na yo mala moko soutenir yo aluki pe numéro non pas à soutenir yo à résoudre le problème na yo o tamola am suna karba tuti to tuti mutu c'était pas mutu mo pena kitike oh combien na tuti boye combien c'est ngani papa de chava soumis yesu pour akepe na cardon avantage ya ngwana yango longola nga maman ba souci on a tout le baquet peut-être ba des avantages ba massa ba qu'on a la vitesse nga moni yo moni peut-être en avant na te fana za comédie patron pour maman pe ke bina longola ba souci wana fana za comédie patron ke na na obena ke na na obo mais cette fois-ci nous a sous comédie patron pour na no dépasser na dépasser sur monter ba bar ba boîte et comme bien que fana dépasser ce qu'on a groupe na ngako fana dépasser na ba tournage passer ba boss to boaka sur lumière yebi maman yo za artiste ngana tara nga TV ne pas fait na biso Charlie Ndongi video. Charlie Ndongi video. Wana ndenga Charlie mais na sala film en 2013 film Penta ya français non la violence wana ya shusha imo. Ouais merci Magi wana tala tena biso ba vena biso wana. Ouais. Sati pena ke faut ça tournage to la boyer. Sati viana alinga ka yo zwande succès si makabeli yo. So succès za te muta okabate. Osuka la ba 2005 mais faut zo pena solar mo boya eza mo passe boye. O senti pena ke te na mitu no zasu komele pato te na za président mabanga pululu. Pona ke na renga groupe tout temps groupe ko fulama bana ba fulama otanga na yana prêter mais bana pe bana na prêter. Donc c'est ça quoi. Ouais. Merci beaucoup Mabanga Pululu vraiment na ba question o nyonso o to préparer qui pona à répondre. Ce qui parle bi mabe
wana boluka numéro ya téléphone na opesa na ba suggestion na bino sope bosepeli nango bokobenga penza numéro ya téléphone ekozala wana question na ngai ya suka ezali par rapport ya makambo elekaki nga nazalaki na ndenga ba Congo ntango na ye na ndenga ba Angola parce que nazalaki na Congo nazalaki na matanga ya pululu na ndenga ba Congo mais ntango na ye Angola po toyebi système ezala na kati ya Luanda soki comédien akufi na Congo to pe wapi to sangala biso nyonso to komaka eloko moko ba comédien nyonso to komaka eloko moko mais tango nga na ye bapesi rapport babi non chalimia ata makambo elekaki awa biso nyonso tolelaki pululu ezalaki dega na ndenga bamatie mais pululu ye moko pululu faki honore matanga ya oyo aza ye me andimi akosala ngo na ndenga bamabor po yaza mwana mabor abwakisi biso ye mimonaki ke ye ouais moni susalimia moni makambo oyo amwe pesanga pasi ti lelo peut-être naza boye pesanga pasi msu naza pena boye pululu mabanga ngana inora shiko pululu bandenge na ngai moni na ngai pito sangana ngo to ndenge ezala normal mais ekenena bandenge ya BNT kenena ndenge BNT na moni na benda na nga na sala na ndenge na nga parce que ndenge na ngolinga na lelelango na bino ne bosalela mangamba ngo to no lela BNT na bino no satisfait ba fanatique ya shiko pululu te no satisfait ba fanatique no lelisa boko satisfait te mais no lelisa ba fanatique shiko BNT no lelisa ba fanatique na nga BNT donc fona lelisa ngo bien fona sala ngo siko na ndenge na nga pour qu'il ne bien rien que polémique parce que ça ngana le matin ngana teka ngana lo bango na teka voiture na nga pona sala matanga shiko pululu et je ne bravo ya ba c'est matanga mo ya mabar mo kina sala ko chez papa munyanga na ex bore zanga komo na maya océan on parle na sala matanga shiko pululu batu ba mela balia bekira ba yanke na biso na vandisa bango ponga sala loka wata na bina nenga ya Angola do santi ba yanki pena na solo na bango so na lo yenge na faire comprendre que muta lo yenge azala makasi na mboka oyo ongana azala kana ye do yela ba lo yenge pa mate santi ba yanki pena ba ye ba meli ba jupe ba transport na bango na ndenge ka bata calme muta bunate kopa batezika te mulange panzana te kiti bukana te cette organisation les gars bien santi après 3 kiti maître azawana 3 kiti maître azawana santi spectacle les gars bien ngana sala matanga na ndenge na nga soki pa matanga basamisa ba matanga eza problème te mais wana ezala ki shiko pululu da kufi o ngana jouaka de singe ka ngafu na sala matanga na ndenge mabo et je ne bravo azala ki va équipe ne mbimba Angola ultima hora bazala ki wana ba mone matanga ndenge ngomba lukel pe makam parce que aya ki azu image ba téléspectateur ba otala ngai na esi ba téléspectateur nesi ngai na sesi matanga shiko pululu na mabor na ndenge na nga na imiti so na sala mabe to na sala bolamu parce que soto sangani eza nango bien sopi to sangani pété eza peka problème té mais ce qu'on a la sala on a ndenge même kutu pululu moko sala ne kuna petit na ngamo girance azala kuna na ndenge ba ojenda kuka na luka yaka bipa pululu yaka pulto sangisa to sala o moko boy to pesa image bien mais aboya ki atosika bato na ndenge bato tu bakena matanga na ye wana baza mpepe ya osangana te bato tu na bato bayaki so bakomika kuna bayema bon so bakomika na bato miso balana palanga so bayeka na palanga babengi bango maboro eza ya koyinda ya kosangana te komela kolia ndule ezobeta ya kosangana te sati benaka bato bamolonga bakoya maboro igene brava tika bapalaka ayaka maboro soki aya maboro ayebike nga na mutu na ye awuta na mema pa maboro osanti biso toya bato mpe gene brava bafula biso tofula bango sati aye tolekisi na tsani skete namo na pesi na tv na ye pour tv ne apibi yango na tv ne baolanda biso na tv ne mpe eyelakisa mpo tola mama bien sati ke eluka polémique mobimbe nga nazwa perte parce que matanga na bénéfice te matanga basengela ngo cotisation te matanga fo yo moko nde bato bapesa yo so bapesi yo te yongala kenda kobeta tu nde ezalaka ke nde bato babeta batulu na kota kikolo boye c'est-à-dire que kinga na lekaki awa zetu pululu mo alekaki awa kinga na lekaki awa nga soki nozela programme eya mardi mpo nga na kota micri programme ye mardi na koti micri kinga na lekana te Alain Vision pepe ya kundi na vande wana nasenga ni mutu mbongo nasenga Alain Vision nabetaka tu no sa matanga na bato balekaki ya mama ikande ezalaka apesanga 5000 kwanda pepe ko 5000 kwanda na esi ba masa na nga ba TV5 dangola ba masa to sa ba kade la activité photo to vanda siko wana to sala wana ndenge na biso na otekaka c'était ba comédie ba epena to vanisa bango boye babike to ko sangisa mbonga contribution te poto boye beta mabaku mutu moko ali soso moko na kwanga moko atedemi na ye abeta mabaku to utaba cotisation te mutu yanga na kwanga na yana na esi ba pena ke banda lelo ti matanga ekosila ekopanza na comédien moko aotya mbongo te mais po omata na scène pesa 1000 konda na ya contribution oto pesa ingénieur o ingénieur biso musique parce que vile so munyanga ataka cinéma ataka salle biso moto pe ba damas to pe ba nini mais ekomi langa problème ekomi langa na farta ba mikolo na farta ba mikolo ngana
sikupa na tina ngana zana impolite naza poli ya kosala te na respectaka bato nyonso ngana lika na TV na finga bato donc on va combattre que 2020 ils ont des temps na ngai donc faut tika ngaba ta ta nga moni baba apprécier l'homme à son époque non déjà bon mot donc pas tika ta nga film ya chiko police que bimi ba ko kapete pour 32 degrés de ezali pour ngana bango to dans la maison mo to kina vinde la mo te 32 degrés ba comprendre que ya ta nga ba tiko lo makala wana le gars de matanga na il est cas déjà donc il matanga vina biso munguri ba la musu suma nga bango susu ah mais non mais les gars de to yoka dans ya esquisse na senga de sila o peut-être bomona mabe ninga sese matanga dadi sikoyo matanga dadi yo zala matanga dadi mona manga sala ka baba boya nga na musika comédien ni ajouer makasi lo nga na matanga dadi et puis mère nanga étoile so combler les vies ga parti nanga na mukiana abenga nga susabi ya kapoto ba watalo mingi ya ko sala émission to sala magagi moka mukie to bwaka na ninga chaîne nanga ya mama étoile ça l'émission na Junior Timba to a sala interview na batu ne to bwaka na site na pa abi pa talaka batu nyoso ba joueur wana batu ne ba abi parti na yoka wana no betaka lisolo no mukie wana nani ba leso mbongo wana e kangi na poto batu bazungu na kasi ba mona yo boye ba senga numéro na boko pesa numéro na yo parce que faut ba pesa numéro na yo moko pesi compte na Facebook Instagram amutu tout ba na obenga nde yo moko et ça la pi mabete to na yepe mbamona lekana émission pe na to sadi benga mutapota bengi sheria pota bengi mambo pe bengi sadi bina ki ati natala pe mama film no eke de ni go ba mama mo sinote awana e bate so za na basi ko meno ntoki non la mosita ba se bate bo bana na ba bimaka de bana na ba za na mama na ba za mama ya bana na ngai aza mama bana na ngada mazena de tuna biba mama na bana na to kabana deja kala de ba ina ne deja to kabana de kala tika ga mama na bana na ba sapoto te ba sapoto te ngakuna sala no tete mama ba sapoto te nga ba respecter kana nga sala respecter ka baba wa finga nga kisa baba akisa ba marathon na siko masa poto no zoendeni basa poto yo ba ngone ba lekana ba YouTube ba ngone ba koma ba ndumba ba koma ba pede ba koma ba lesbienne ba koma ba escroc po ba zala ningi ba ningi ba zala mais biso nga siko na kinela ba viona te nga na ko koma pede te pona théâtre comme singa pede nga na koma manette po théâtre comme singa mandia Mbani ngana ko zala na ko bima na lesbienne te pona koma ka ke pona succès dans tsana mama te nga succès nga ba bene kutenza nga ba maître ça te bien que moi na mettre écoute na mettre de kenon na nga ki mettre que écoute ça côté mo bida bandumba ba sina sima otobobo otika ko mona nga to ke petit moi si na tambola ne bana zulage ba jo ponga zo alar te nga zo alar na kombo na nga le grand phénomène ils ont marqué en angolais moi je suis allumé autant moi je suis allumé mon goût na goût on a vie na mais je maman lumière alignera merci na papa Julie maman hein et pourquoi pas je dis encore grand merci à toi hein Pablo King hein selon son cœur hein son cœur. Merci beaucoup, Nabos Brother. En direct na télévision à Bisson Angola, Tolekara, en direct na télévision avec Yemoko Boss Brother. Toujours toujours Kitoko. Merci Naba Ono Sobalingara, émission qu'on se le dise. Merci Naba Ono Sobalingara, Chalimère d'Angola, Nabino. Je dis encore merci, Babina Sosa Alberto. Et je présente ces condoléances à la famille à Paolo Tudilo. Oh, Wapi, en tout cas, papa nae. Et pourquoi pas, je présente encore ces condoléances à Bobo Ungenda. À Bounichi, vraiment, mon sinae. Bobo Ungenda, mes condoléances, c'est toujours à part de Chalimère d'Angola et à mon boss Paolo Tudilo. Tozana babi tokoza pena matanga tokoza pena toujours na katangola otimora au mona ndenge koleka siko toko bengela bino na to sama banga pululu mais siko toko benga akoloba na ndenge ya kipululu boko comprendre que pululu skoyo yeyo oyo penza ke azolonga souci ya yemoko ya shiko. Hein? Donc, na numéro, il y a téléphone, na yé, donc, tous en an, bon, soit vraiment, c'est que pour nous, hein, à live. Mana poto, mon ini mon bimba, mana Europe entière, na entière na, mana kini, mana Angola ultima hora, oh bino linga mingi ya oyo. Mingi aloba eate ndeka tona ba confinement boye ndona fika in casa ona portugais ba aloba vana ndao ngamo bitambula nanga na tamboli na kutena ba policier shiko elle na fora dehors à partir de 01 yaya ba poche ba télémission
senta no chão. Nesse bom, senta nada. No chão, né, biete? Moena senta epe, exato. Oh não, você tá na fora da hora. Por quê? Nesse bom, toda hora é hora. Oh, vai ver, sobe no carro. Você bacon? Nesse bom, sim, sou bacon. Ou se você bacon, fala Kikong. Kikong. Ngape Kikong, moena eba, exato. Oh, na região da Nzema Franco Maquiadi, Kuluanga mambo mambo, Kinga mikanga mena mama kuna Zulu. Ba sheki ba ngima tika ngabo. Chef mo jale wana, e ba te so na linga mo asina so na nini na ebite ya akanyinga. Oh, você vou te perguntar duas perguntas. Na diabolo, na Nzambe, olinga nani? So nimika mutu, oh biso tolinga ate. Boyo oh. So yo lingi biso mutu, oh biso olinga ka. Mba moto chi iyo ya so na ebite so dango so aza muta diabolo so muta Nzambe na ebite na tari so na ndimika Nzambe akotsa na kasho so bana ndimi diabolo akotsa na asho to vandi bona rezoneka medi binga mesinga ndoli na vandi kana rien na banyo sikona she abifala você de quelle partie na partie ya diabolo Nzambe ya Nzambe diabolo Nzambulu diabe, Nzambe diabolo, atale a checking aí, você não tem juízo, sai daqui. Né? Sim, sou mesmo juiz. E a wana zelaka kama concept no botambola tambola toa, ma elogo lekele nga ngwana, ba tu na Nzambe na diabolo so poni nan. Nasi bango Nzambe diabolo, diabolo Nzambe. Mais attention. Je n'ai pas vous parce que biso to kufa boye to ye batina te. No benga no nanyo. No benga papa mettre pas ya mangwa una ta so akome bien. Mambo awe. Ayo. Viens mangwa uboni. Oh mi bien. Moi si le pouillon, allez aïe mais. Oh, bah moi bimana visa. Pour vous faire une nouvelle una. Papa n'a pas de vous ala moloto. Akati shuki. Bon ya vepena akosa shuki. Biso kasaki asa deuxième film à Jésus toi et Moïse. Shuki koiga bwe Mami samasani. Baswana mamolangi. Mama langa kufi enoki akaise ne papa langa kufi bongo mami sem sakare loko mobile na la chose là mettez pas bon yebisa biso yemuto akuna na le felo na lola soto kufi to ya wap biso na ba shusha lumière ben jeni bravo soto kufi to ya wapi oh le felo ngita oh pesa lisa ba kufa mikoyo ya ba journaliste to ba mais bien ya ba journaliste merci ingénieur bravo Angola última hora to ana bino ana ninga achi ngana sambela ma achi parce que bible lobi o angamili olo e angami penase o fungamili olo e fungami penase donc ena ma amu po bible angama lobi e fungami nikolo e fungami nga parce que no funga bilo na bilo ka se no deve sabaket ya balo ba standai merci Jenny bravo check merci beaucoup merci Mabanga Pululu, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre mission Karane na Lobaki système à quarantaine confinement mais toujours continuer car ça la jeu de Palestine parce que beaucoup ba mesha lumière dans le comme côté quand autres chate 40 autres te ya kana ndenga pale to la sarake to na ndenga ndaku to la sape na ndenga banda so na zana moi piscine na ça l'émission oyo na ndenge ya kati ya piscine to so na Mabanga Pululu car moi on se protéger